ba milengela kitende bazana bango prêté ya kokende maponami batika kokosa bino bango nyoso makambo lokuta lelo tutakomolo babosolo ye mutu azaka premier ministre a mutu nyoso ayebi ninga salaka mabe ninga liaka mbongo ninga tongaka bandaku lokuta wana bandeko bazana poto baziki saka misapi pona koleka na mayuya na tango mutu aziki est-ce que ban prête komonana et comment on a makasio bazako sala ya bilanga ya kozika moto ya kosala makala ya kokata koni ya kosala boye ba empreinte oyo eza lisusu malamu te ezomona te neti bakalaka o bazosala na bureau tala bisika oyo 6 millions ya batu oyo bazana kokoso na makambo etali empreinte bauti. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bino Banson Balandi, Vision Plus Télévision, Beauté, il y a Balandi Nabiso à France, Balandi Nabiso à Belgique, il y a Grande-Bretagne, il y a Angleterre, il y a États-Unis. Merci beaucoup. Na Bino Nyonso, Bozuli Bakwa Kolanda Masolo, Nabiso Alelo, O Tokombe, Bino Mwanamboka, Yoko ya Baï, ya MP, et Tokoso la Pinda, ya Solo, Makambo Italie, Maponomi. Est-ce que Mwanamboka, Joseph Kabila, a kokende topete parce que Baï majorité, Balobi, Joseph Kabila Ndé. Kabila Aoumela. Pe ongambo opposition mwana mboka Adolphe Muzitu mwana mboka bemisi na mpoasa 3 plans ya Kabili oyo ezadi kolakisa pena ki mwana mboka Joseph Kabila a boy kotika ngwende na ye alobi ya liboso ete mwana mboka Joseph Kabila azotinga makosa mapono le 23 décembre ko profiter na fichier électoral wana ya lokuta o ezana au moins 37% ya électeurs au s'enrôler normalement te na opposition nae bakende maponomi pona kolonga de manière frauduleuse yami balé mwana mboka Joseph Kabila azako créer toujours ba libi pona a écarter opposition radicale base à la deux côtés a kende une élection a gagné na forfait ndeza la kaka et puis ami ça tout mwana mboka Joseph Kabila azolinga asala glissement tokende toujours de glissement en glissement, de dialogue en dialogue pour nous permettre à Tikala ou à la majorité, basako simba man article na bango 70 sur le BT, l'institution bakozala remplacer ti na maponomi ya l'institution mususo bazali koya. Yango teko solana mwana mboka Raphaël Loulou azali secrétaire général adjoint na MCR o ya majorité parce que opposition pezali mwana mboka Raphaël Loulou a ko expliquer biso pena Nabo Sembo Nyoso, Nabo Solo Nyoso, est-ce que le plan où moi Namboka Adolphe Muzitu a dévoilé Ezapina solo moi Namboka Raphaël Loulou Mbote Mbote mingi ndeko Yamboto solo la na makambo oyo ndeko Adolphe Muzitu alobaki na kolinga mingi tope sa précision na makambo moko ya liboso MSR eza moko kaka eza mibalete MSR ya opposition ezalaka te MSR eza kaka parti ya majorité. Deuxième mise au point eza nini majorité présidentielle elobi te Joseph Kabila akotikala kaka aumela ndenge batu mingi baza kolobaloba tango mususu pona kokosa bandeko baza na poto to pona nini kasi Joseph Kabila akotikala koumela lokola moko ya ba leader politique ya majorité présidentielle na mboka Congo akozala kaka ndenge tolobi na lopoto aza incontournable kasi na oyo tolingi kosolola mingi na mboka na biso Congo masolo ya lokute leki mingi oyo mingi batindaka na mboka ya bapaya kuna bisika bandeko na biso ya diaspora bavandi lokute leki mingi lokuta yango wana nde moko ya lokuta ezande oyo ndeko Adolphe Muzitu aza kopanza sango na bana mboka na kolobaka te makanisi mia azali ya solo eza makanisi ya lokuta na kolimbola litono moko pona kolakisa bino te eza lokuta
nako banana oya suka Mon mboka Raphaël to banana na wa liboso wana eza ko se concrétiser ngo to moni lelo Kabila bendi ba opposition na bendi société civile na ye pona ba kende maponomi pona koluka a gagner pe Makambo Adolphe Muzito lobi on dirait za prophète ya liboso lobi mwana mboka Joseph Kabila na kana ye na ba ndeko ya opposition bazo kende maponomi na fichier électoral oyo eza na 16%. Yabato Bazaki enrôlé sans empreinte digitale, 25%. Yabato Bazaki enrôlé dans la pièce d'identité à soloté. Na atako toko banana litono ya yambo. Eza lokuta pona nini. Mwana mboka Joseph Kabila lelo loye azali président de la République. Nakanisi Adolphe Muzito akowanga na yangote. Lokola azali mokambi ya mboka Congo na tango oyo azwi likanisi lioko ya kosangisa bana mboka Congo na tinete bakela oyo tobengi na lopoto Front commun pour le Congo FCC oyo ezali lingomba esangisi bayebanso balingi te tokende maponami na kimia na mobulute na tinete ba résultat ko bima kuna ezala résultat oyo ekonima na bana Congo banso na yango to kuti kuna na FCC batu ya majorité bazali batu ya rassemblement bazali batu ya opposition bazali batu ya société civile bazali eli koloba tete ba ebanso bazali na kati kuna bazali obe batu ya Joseph Kabila to bazali batu ya majorité te eza lokuta soki ye ndeko Adolphe Muzito ye oyo babengani deja na palu alingi bosembo wana etali biso te wana etali obe palu yoza mopalanisa tuna na palu bobengani Adolphe Muzito na tina nini na yango tolobi eza makambo ya lokuta po okokuta batu ya opposition politique nani yango akoki koloba lelo loyete ndeko to papa na biso Kengo Adondo ayebi politique te nani yango akoki koloba te professeur Michel Bongongo Ikoli ayebi politique te nakotanga batu bayike oyo bakoti na FCC bongo bato banso bana bazaka batu ya Kabila nalingi kotanga kutu batu oyo bayebani te basalaka na Kabila utakala omoni te keza lokuta elingi koloba te na makanisi kitoko oyo mokonzi ya mboka aza kozwa alingi nde Congo etikala kimia atako ye akobima atako ye akotika ngwende na ye Congo etikala obe na kimia talatina akeli FCC elingi koloba baye balingi mboka Congo ezala na kimia baye balingi mboka Congo esala maponami na kimia baye banso bazala na lisanga ya maponami oyo tobengi FCC eza neti lisolo oyo ezaka na Bible mwana mwasi moko ayibi mwana mosusu alobi mwana na ye na tango bazali koswana liboso ya mokonzi oyo kolo mwana alobi oyo aza mwana nanga oyo ayibaki mwana alobi tokata ye kasi mutu na mutu azwa eteni tala tata mokonzi ya mboka alingi bongo te alingi koloba atako maponami makoya mutu mosusu akoki kokamba mboka Congo lobi kasi bana Congo basangana bazala na likanisi lioko ya bolingo ya bomoko na tinete mboka Congo etikala kimia ekambama na kimia na o wana wapi likanisi ya koloba te ye alingi atikala batu na ye bakene na maponami mwana mboka Raphaël Lulu FCC wana zela mwana mboka tokene malembe mwana mboka Raphaël Lulu FCC wana ezali plateforme électorale tango bayi opposition na société civile basangani bayi na FCC ezana comme autorité morale Joseph Kabila bakubimisa candidat moko pour la présidentielle tout ça vous espérez une alternance te mwana mboka Raphaël Lulu nalobi boy
na tango oyo basangani na lingomba ya maponami otobengi méga plateforme électorale na Lopoto. Elingi koloba tete Kabila nde akozala candidat to ya kozala mokonzi. Elobami te nde akoimposer parce que azali autorité morale. Elobami bongo te. Likanisi ya solo liutaki na ye. Kasi ya lobi tete ngai na FCC nde na kozala candidat nde na kokamba mboka maponami masalema te wana eza lokuta. Omoni place na lobi te ndeko Adolphe Muzito alobi lokuta. Likambo ya 6 millions d'électeurs oyo bazangi ba empreinte. Nakanisi na ba bazana poto na biso ba etoza na mboka toyebi bandeko mingi bazana na ba province na biso na bituka basalaka misala ya bilanga maboko ezikaka na yango ba empreinte ezali ba bazana poto bazikisaka misapi pona koleka na mayuya na tango mutu aziki eske ba empreinte ekomonana ekomonana te na misala makasi oyo baza kosala ya bilanga ya kozika moto ya kosala makala ya kokata koni ya kosala boye ba empreinte oyo eza lisusu malamu te ezomonana te neti bakalaka oyo bazosala na bureau tala bisika oyo 6 millions ya batu oyo baza na kokoso na makambo etali empreinte bauti kasi biso tolobi boye atako 6 millions ya batu wana bazali soki seni oyo aza organe indépendant ablobi te na tie pembeni 6 millions wana tokende maponami na oyo etikali tokokende maponami atia bango pembeni neni bango baza bakongolais le roi bakongolais nyonso parce que OIF na ba recommandation na ye ayebisaki commission électorale nationale indépendante abongisa makambo wana nyonso avant kokende maponomi mais tozomona clair teti lelo kobongisa yango kobongisa oyo OIF asengaki eza nini oyo bato ya opposition na bamuzito wana baza kosenga eza nini koekarte bango elingi koloba kolongola bango seni azobe courage ya kolongola bango 6 millions wana batia bango pembeni tokende na baye bazali na ba empreinte oyo enrôlement esalaki malamu élection esalema po nini na lobi bongo po bandeko na biso mingi ya opposition balingi na bango kokende maponami te baza kolukobe ba prétexte lobi elekaki kuna ezalaki machine à voter awa bamoni te machine à voter eza kaka imprimante mpona koimprime kaka likambo ya machine à voter evandi nanu nye bakomi 6 millions ya batu baempreinte eza te kasi biso tolobi 6 millions ya batu wana oyo baza na empreinte te batia bango pembeni tokende na ndambu oyo totala esika nini bango bakoboya lisusu kokende maponami po baza koboya kokende maponami oh toza na 6 millions batu ya Kabila baza kuna na bamuzito wana lokuta bamilengelaki te pona maponami baza prêté baza pe na batu te tala tina babukaka lokuta na poto biso tolobi tokende maponami na ba oyo batikali 6 millions wana batia bango pembeni bongo totala lolenge kani Joseph Kabila bongo 25% ya bato ba enrôler bango na ba condition esengeli te to moni na bana mikie ba pesi ba carte mona ko 18 ans tazu carte to moni na ba kiti bakangi photo ba pesi carte yoka na ebisa yo soki batu mingi ba ebi système ya fonctionnement ya enrôlement te na tango oyo ba ye ko sala ko audit soki bakuti yo par exemple au sanrolaki na kombo moko oke kuna obongoli kombo komi na kombo mususu lorsque ba constater wana automatiquement machine elongoli moko elingi koloba machine et c'est longoli o wana soki bakuti mutu a sanrolaki 2 fois côté mususu atie kombo côté mususu kuna a changer kombo mususu machine elongoli soki bamoni mwana muke oyo aza na âge te po na machine tranche d'âge ya enrôlement ezali ya bato oyo bakoki kosala enrôlement ndenge nini bakende kotia mutu oyo aza na âge wana te
machine elongoli wana wana nyonso bazoluka kaka ba prétexte kasi biso tolobi balongola o wana 6 millions tokende maponami masalema na bamboka mususu tomonaka ata 25 millions bakoki kokende tosali élection ya ba électeur ata 30 millions lokola bazaki 40 42 soki 41 millions balongoli 6 ekoki kotikala totia nano ata balongola 6 c'était moi na mboka Raphaël Lulu soki to dit 16% ya 6 millions wana na 12 millions ya ba oyo 25% ya ba oyo ba s'enrôler na ba pièce d'identité à bosoloté et ça le rôle là eza lokuta 16% il y a nombre d'électeurs total oyo ba pesaki 46 millions. Na audit, il y a OIF, 16%, ça veut dire 6 millions. Moi, Nambour Adolphe, Moussa Bougi Lokuta, à Bougi Lokuta. Nani? Résultat OIF et Bougi Lokuta. Résultat OIF. Oyo naza koloba. Oyo naza koloba nonde yangwana. Naza nangoa, naza na source awa. Eza 25% te. Yo lobi 16%, 25%. Et ça le rôle à 30, Banamboka 41%. Non, eza faux. Nolingi kolobate, ceux qui ont 16 millions, 16% à 25%, ça veut dire au moins 41% ya ba Congolais, ba s'enrôler quitté. Eza lokuta. Au moins ite eza lokuta. Au moins ite eza lokuta. Est-ce que 41% il y a des Congolais qui s'enrôler dans des conditions essentielles témoin na mboka Raphaël Lulu. Enrôlement et salemaki. Toza d'accord 6 millions oyo na uti koyebisa bino yebisanga ba empreinte et monanité ba zikisaki pona na koluka koboka ngunda. Ah na kuna na eza na moto mosusu pe ayaki na ko aza mokolo eko s'enrôler sans pièce d'identité. Balongola e mais na lobi boye baka nyonso wana seni nano résoudre yango te baka nyonso wana na yango toza kosenga na seni a résoudre soki ata 12% nde tokokende na bango élection tokende na 12% po bato mosusu toyebi na opposition bazoluka kaka ba prétexte ndenge na uti koloba même 12 to 18% tokende élection bango bakoya te bakoluka te mwana mboka Raphaël mwana mboka Raphaël Seigneur Zozo babiso pambate loi sur la répartition de sièges ezali déjà sur base d'enrôlement ya o salaki dernièrement wana esenga bongola susu loi wana na lobi boy seni eza organe indépendant ngana kamwe na mboka na biso Congo mutu nyonso akomi koloba makambo ya seni loi elobi eza institution indépendante tokoki koluka kokota na makambo ya seni on dirait Congolais iso akomi inspecteur ya seni Congolais linga amona clair amona eza komona clair te muzitu wana aza kokosa batu tango azalaka premier ministre awa batu nyonso bazali koloba muzitu asala boye azwi mbongo boye alie mbongo boye atongi bandaku boye asali boye lelo muzitu akomi mosantu boni boye na bino ba Congolais bozo banda na poto kuna soki bozola na makambo ya boye tala batu baza kokosa batu nde bango wana seni eza institution indépendante eza ko fonctionner pour na ba Congolais banso et eza te que na seni kuna okokuta nakanisi oyebi composition ya batu baza na seni eza banani batu bauti na ba parti politique mpona nini seni alingi kolongola mwana mboka Jean-Pierre Kalamba te o IDPS esengi balongola batu baza baconstituer seni eza batu bauti ba parti politique na ba parti politique ya opposition elingi koloba nini seni ekomi blanchisserie ya Joseph Kabila mutu ya IDPS soka koti na seni abongwani akomi ya Joseph Kabila mutu ya MLC auti MLC akoti seni abongwani mutu ya UNC po bango banso baza kuna ndenge nini bozolo ba seni eza ya Joseph Kabila kaka eza faux seni eza institution indépendante botika kokosa batu surtout bande économiste baza na poto masolo ya lokuta na ba internet eleki esengeli te boyaka koluka information ya solo seni eza institution indépendante baye baza kosala na seni baza bango banso kaka te batu ya Joseph Kabila olobi ndeko Kalamba eza groupe parlementaire nde etindaki ye groupe parlementaire o etindaki
ndeko Kalamba eza groupe nini ba oyo baza na assemblée ba député ya UDPS oyo baza na assemblée nationale est-ce que ça militant nyonso ya UDPS oyo aza kotelema na limete nde atindaki Kalamba na seni te eza ba député ya UDPS oyo baza na assemblée nationale Mboka Raphaël ba député yango baza divisé ebele basengi mwana mboka Jean-Pierre Kalamba alongwane bongo wana na kotosa maloba ya président na bango toloba bosolo na bandeko ba député oyo ba constituer groupe parlementaire na assemblée nationale nde bango ba lobaki ba ponaki Kalamba po akende na seni eza mutu nyonso ya UDPS te théorie de l'acte contraire batanga na droit bayebi kaka oyo ndenge tolobaka nzete bamatelaka nde nzete bakitelaka Kalamba na soki groupe parlementaire ya badéputé ya UDPS oyo baza na assemblée balobi ke Kalamba alongo akolongo kasi groupe parlementaire wana basenga bakoma mikanda si lelo bazozwa réponse te mwana mboka Raphaël Lulu solo lobi tolo babosolo te babosolo groupe parlementaire wana ya UDPS nanu bakomi bango te que biso tolingi Kalamba azala remplacer bango bakomi te mwana mboka Raphaël Lulu bakomela kutu pena minaku ba oyo bakomelaki minaku Félix Tshilombo nde akomeyaki Félix Tshilombo na komaki groupe parlementaire Félix Tshilombo azana parlementaire aza siko mokonzi ya UDPS akoki kozala mokonzi président ya UDPS yoka akoki kozala mokonzi ya UDPS aza na eloko ya koloba na groupe parlementaire te oloyibi ndeko na ngai soki tozoloba makambo toyebaka pe fonctionnement ya ba organe ba institution ndenge esalemaka po mingi tolobaka kaka lokuta mutu ayebi te azoloba lokuta Félix Tshisekedi aza bien sûr président ya UDPS toboyi te mais groupe parlementaire eza kofonctionner kuna kolandisana na mibeko ya règlement intérieur ya assemblée nationale mwana mboka Raphaël Lulu poto eza na kati ya groupe parlementaire wana pamba te ebele basengi te Jean-Pierre Kalamba alongwa parce que mais bao bazwi mbongo bao mokena bazwi mbongo ya selon baza ko mbongo ya Jean-Pierre Kalamba balingi te alongwa wana nga na yebi te soki bazwi mbongo nga naza koyebisa yo nde fonctionnement normal ya ba structure ina mboka na biso soki groupe parlementaire oyo etiaki mokolo to pe Jean-Pierre Kalamba akende na seni etie lisusu mokolo te po alongwa na seni akolongwa te ata Félix Tshisekedi akomi ba lettre kama ekosalema te eloko eza wana nde ye lokola président ya UDPS abenga bandeko wana ba député ya UDPS o ba constituer groupe parlementaire UDPS et allié bakoma po Jean-Pierre Kalamba alongwa na seni soki bongo te tokobeta kaka ngonga kaka kolobaloba kaka toza kotuta na pamba te accord ya Saint-Sylvestre pe sengaki redynamisation ya bureau ya seni mais ti lelo esalema te yokana ndeko redynamisation ya bureau ya seni elakisi nini redynamisation ya bureau ya seni elakisi nde Jean-Pierre Kalamba alongwa elakisi nini mpona yo redynamisation elakisi nini kotindika seni esala musala na ye est-ce que lobi to remplacer seni mobimba elobi bongo te lobi ke ba mot français ezaka ba signification belé yo pesi interprétation na yo kuna bazo pesa interprétation na bango ba o baza ko pesa interprétation mususu bino banso boza bato mayele ba o baza ko pesa interprétation mususu kota na mitu ya batu baza ko pesa interprétation ya lokuta redynamisation ya seni est-ce que elakisi pona yo elakisi ko pesa bango misolo ba moyen na lobi bongo te pona yo elakisi nini sikolo ko pesa bango ba orientation pour que basala musala na bango ndenge mibeko esengi elobi te bokamata batu nyonso baza na seni bo remplacer bango nde redynamisation yango wana redynamisation ezali ko pesa force ko pesa makasi soko longoli batu 5 balongwe opesi makasi nakanisi opesi otie disusu faiblesse bolembo mwana mboka Raphaël Lulu tokomi na suka pene ya maso na biso tosisi ko décrypter ba plan ya Kabila mais na lombango na koloba ete
ozomona teke mwana mboka Adolphe Muzitu aza na raison pamba te oyoka mwana mboka Raphaël Malembe pamba te lelo tomoni déjà création ya FCC Kabila akumbi baya ye opposition akumbi na FCC on tomoni pe MPza na kati baza okende bazo ngaba ki maponomi na fichier électoral o nanga aboyi ko dité lisusu na machine à voter o bango babengi a voler yami balé seni aza ko kangamara na machine à voter wana ba yo opposition ba bango ba ko kende maponomi te soki Corneille nanga alongoli machine ya voter na wana te ça prouve que Muzito aza na raison tozo comme petit à petit tozo comme natanga misa tote Muzito aza na raison te azo buka lokuta machine wana ngayo Raphaël tango tozo mona makomi eza kokokisama kokisama te po azo luba lokuta na lobaka na batu pe na lobi lelo boye machine babengi machine à voter eza machine à voter te eza nde imprimante juste pour na ko imprimer yebisanga rôle machine po soki oza na caméra rôle nango eza nini ko filmer babengi yango caméra soki oza na téléphone rôle nango eza nini ko sala numéro ko benga babengi téléphone machine o eza ko imprimer eza ko jouer rôle ya ko imprimer babengi yango imprimante à part rôle ya ko imprimer machine wana eza na rôle nini lisusu eza na rôle mususu te yango na lobaki te bala kisabiso ba faille technique. Je dis bien les failles techniques, il y a machine à voter pour que et pesa kokoso. Banda babanaki koloba machine à voter, machine à tricher, machine à voler, bazo benga ba komoka kapona ko sekisa batu. On dirait ba komine ba acteur et à théâtre. Baloba ba faille technique bala kisayango. Exact? Ba acteur et à théâtre ndenge ni mwana mboka Raphaël Lupamba te. Pays à fabrication ya machine wana ambassade nango na Kinshasa ba metaki déjà ba doute pour na machine wana tozongi Argentine ba linga ba la machine wana na 2017 Argentine de lo ba lobby clairement que machine wana yango linga même un problème ba boya ki yango na 2017 yango wana mwana mboka Corneille nanga akiko kumbela biso pe ko la biso awa tika na limbolela pe zalaki na kati ya loi électorale était eza na kati ya loi électorale na accord et lobby boye Bako Seni a koki ko utiliser même vote électronique. Même l'accord à Saint-Sylvestre les Ali. L'accord à Saint-Sylvestre et Lobaki, Seni en tant qu'organe indépendant et le Kalolengeni, il y a qu'on réduire ba dépenses. Ba pays mingi est à la France, Belgique, États-Unis, balinga kinini, balinga kite. Ba obtenir marché. Oyebi ko imprimer ba bulletin de vote. Et ça marché monene a misolo mingi. Balukaki marché wana baraté yango. Seni a monité pour na ko réduire ba dépense. Tokoki ko utiliser machine moko. Machine wana et ko permettre quand na ko imprimer ba bulletin sur place. Et les kolobate. Vote utilisation ya bulletin à papier. Oyebi eza vote ya président, vote ya ba député nationaux, ba députés provinciaux. Mutu na mutu électeur non sengela za na buku munene boya ya ba bulletin. Pona ko imprimer nyo swana et sengi misolo ebele na yango balobaki boye. Machine wana ko permettre biso ko imprimer. Baye bazanga ki marché wana ya ko sala ba bulletin de vote. Ba moni tozangi mbongo. Misolo leki biso kaka na misapi boye. Ne babandi siko politique il y a diabolisation en machine. Et ça, concurrence déloyale. Nde memi wana, ezate machine eza mabe. Bon sola na bango eza diabolisation pas na bino. Eza diabolisation, machine eza nde ko imprimer kaka. Eza na rôle mususu te, na lobi na yo oza mo palangni sango. Tuna bango banso, bala kisabiso ba faille technique, ya imprimante wana. Na yango tokondima. Ba faille depuis to banai ko yebisa bango. Baola kisabiso ba faille technique. Kaka kolobaka kana minoko ko betaka tangwa machine à voter, machine à voler, machine à tricher. Mais bazola kisaba faille technique te. Ezande imprimante ya pamba, imprimante kaka. Eza ko imprimer au vote électronique. Vote électronique te. Vote électronique papier intervenaka te. Po bulletin soke bimi. Yo moko électeur ndo ko zo bulletin na yo.
omoni na photo ya candidat na yo, omoni na kombo ya candidat na yo, omoni na kombo ya parti na ye, nde oke ko déposer na urne. Bisika nini tricherie ezali? Vote eza classique ndenge esalemaka kaka. Na tango ya kotanga bakobeta machine wana te nde epesa bavoi. Bakotanga nde babulletin oyo mutu na mutu akotia na urne nde bakotanga. Boye bisanga bisika nini tricherie ezali? Eza lokuta. Moi, Mboka Raphaël Loulou, secrétaire adjoint à MCR, to commis vraiment na Souka Masso, na Bisso Alelo, Penza Bana Poto, Bana France, il y a Belgique, il y a Grande-Bretagne, il y a États-Unis, Bolandi, Naboke, Bibanson, Masso, to Soïlo, na moi, Mboka Raphaël Loulou, Oyo, à Limboli Pena, 3 plans, il y a Kabili, il y a 19e tribune, il y a Adolphe Mouzito. Merci beaucoup, na Bino Banson, Bolanda Kabiso, merci surtout, na Dodi, enfant gâté, derrière caméra, merci également à Raphaël Walou Konka et Bella Dinganga, coordonnateur, il y a Vision Plus Télévision. Merci également. On a invité Nabiso, monsieur Raphaël Loulou. Nabandeko banso bazana poto botika kokosa mabandeko lokute le kimingi na ba réseaux sociaux, lokute le kimingi na ba internet, makambo ya solo bolukaka koyeba nini eza kolekana na solo. Joseph Kabila atako bazako diaboliser ye alobi glissement ezate po andimi ko kende na ba élection. Boni muto alobi to kende na élection de glissement ezali ba milengela kitende bazana bango prêté ya ko kende maponami. Batika ko kosabino bango nyoso makambo lokuta. Lelo muzito akomolo babo solo ye mutu azaka premier ministre mutu nyoso ayebi nenga salaka mabe nenga liaka mbongo nenga tongaka bandaku lokuta wana bandeko bolanda bango te. Merci beaucoup. Tokutani na mikolo ezali koya na invité Mosusu.